Voiture exacte. Oui, ma colo. Au seul accident. Mais nous ne comprenons pas. Je pense que vous avez papa. Hein? Parce que si vous avez engagé pour une mise, vous avez engagé. Si vous avez accident, vous avez engagé. Il faut avoir un accident. Vous avez une voiture. Hein, papa? Qui met un autre accident? Hein? Pardon, vous avez un qui, mais si vous avez expliqué, vous avez un coufi. Hein? Il y a papa, la manie. Hein? Vous avez expliqué, pété, chérie. Hein? C'est ça. Oui. Pardon, je vous ai crise, je vais vous attention, papa. Un petit problème seulement. Je suis pour rien. Visa. Je ne sais pas comment te le dire, mais... Qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a pas de mort. Tout le monde a confié. Pas d'accident, mais... Visa. Visa. Na côté de na bureau. J'ai trouvé tout le monde na humeur na maison na moté. Bon, ils m'ont laissé vraiment entrer calmement. Et puis un moment et j'attends un coup de fil. Oh, et je suis attendu d'urgence na secrétariat. Bon, il y a un coup de fil. Bon, le secrétaire, il y a DG. Moi, je me suis dit, non. Et le DG, souvent, il m'appelle lui-même. Et puis, s'il y a un problème, on sait comment elle est traitée. Maintenant, je dois être sûr qu'il n'y a pas. Et bon, moi, je croyais peut-être. Et j'ai dit, collier à moi, c'est expliqué que petit na sukateza ka sini nyangote papa. Nano. Oui binga et so ba benga tena niveau là peut-être ça il va coller peut-être pour le temps foutu to ya plutôt si sa femme là mais lettre enveloppe visa on veut qu'on ait ni nyangas visa c'est expliqué que visa mais calme-toi non on veut qu'on ait ni idée papa na ngai que c'est expliqué que visa on veut peser. Je suis viré. Une révocation. Révocation? Au sein mignon. Rien. Je dis rien. Et voilà. Je ne sais pas. C'est parce que je suis directeur. Et puis, je mérite vraiment un propre. Et puis, le problème n'a pas. Elle a famille na bino. Na silité na nyongote. Non, ceux qui t'attendent, ceux qui n'ont pas de na mbo. Chaque fois il appelait. Il na phoni. Oh, écolema. Bon, anga la commission chômeur. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont comme Zano kimia kasi. Zano kimia te, zano kimia papa. Zano kimia. Libelobi. D'abord, circonstance signé surtout comme ça. Il y a beau été bizarre. Un directeur chômeur. Il y a eu tout le monde qui est grave. Deux exemples Job quand la Bible est dans la Job a fait qui va benga qui na moment moko va benga ba epseki yaka bilangano eziki. Quand na moment wana ba benga ba niki bibole na yo eziki. Car même moment wana ba benga so c'est ba na yo ba no ba kufi. Après na sima ma de cause Job ma de ceux qui étant moulai mais abandonner Nzambi. Moi je ne sais pas. Et puis abandonner Nzambi, abandonner que foi na été. Oda Job te moza muto quoi Job. Ngana ça yandi mosi. Pourquoi papa que non Nzambi yandi mosi, nzindi baba Nzambi Job. Job c'est l'Ancien Testament. Maintenant c'est le Nouveau Testament. Visa il faut pas mélanger. C'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ça qu'est-ce que moi. To passo l'Ancien Testament te papa la ngai.
to paso Ancien Testament te ponza ba bongo nité yimo ko obeza li lelo lobi pe libela ya libela mais na kana biso nzamba ngo akomi akomi nani visa tu pries et c'est nzamba no ko lo benote situation ngi ko na biso lelo ngai na kotambola so ndenge nini ayebiti sala visa ayebiti na papa kimi nzambe za kati nzambe la ngala ko biso mwe Disque d'or. Nazambanga nani disque? papa Balobi ema. Vraiment na kote yo ndenge ni. Mwana ngai na kote yo ndenge nini? Na maladi ona zala kana ko mikolo nyonso tu batu ba ya batere mena ngai makelele disque d'or azwa ke biloko batu disque d'or azo swana kuna na ngama mama uzoloka liwana ngai yotomi zala ti mokolo nzambi atila ngai ke na sukili ya wazwi mulimu na ngai ya abombi yango na mboka na ya yesana toli nini na koloba bana basi bino yeyo ozokena bazandu koteka soko lingi koteka te mukonza bazombu azwa tia babise zokena nzela ngola bana basi nyonso to bazoluka lobiko partout okoyoka lobi ozwi diama oteki na chance papa na chaque ye asali nyonso to esengeli kona me mama mikolo nyonso to bingi konyoko na ngai naloba ah mama mama nasa ko bena olema ata na lema mama nasa bana mama disque d'or pesa mo 50 francs to futa mbongo na banque disque d'or makele vous avez 70 na pesa francs à 20 francs 50 francs to pesa ta 50 francs to futa ta mama na to pesa nyongo na telinga ko molo balo mabende ngana zwaka yo mama mabe soko mwana zosala likambo yango yono ya kwankula tege pianka 50 na kende kusomba soko nini makele on bakalingira di yo pesa ta 20 to pesa 40 30 francs to pesa so disque d'or to makele oh makelelo yako kuta tena kitu ekwesanga mukolo wana ay tata wasaye tata mwaza tata ye semeta ko pesa kalo waki zengi penza semeke utu oya kukuta tena leo bate mama mikoro nyonso to mwana uyo amwato yo mama ngana bota mana bino na mesa na koloba tena me atali suni kotambola soko ake wana zumi lokwa ba okofana mukoko yoko azoswana kuna na muninga na mwasa okosara bo ma na maladi oyo ngana zana ko ya yana sina pekisa ki yo makelele wana docteur azolo batongo ni pourquoi do yuzu sepela peza to kilo bebisa ka bambongo na babite wana bambongo to kosana o makamu susu vraiment na bisa ki o santé na isana maboko na ya ngayo ke na ngale kino mawa lo boko semeke lo bata ko loba yo ta yo kela yo pende mususu bilo ndi bozolo bisa est-ce que azali boma ko banda ko ba pam semeke lo pe ba ye makasi to sala ka yo na mona ka te yesa so mukolo moko alete muko abolo na delestage bolo mali ko so kanzali akana ndako simi muneno yo zo ya ozaki bo semaine passée mana ngai muneno zo ya yanga ya zo konda ka mikonyo so yo zo ya semeke na ngai ko mikitumisa mana ote bandundo ezakona makota pembe na wese wana matembele ngana kona wana yango wana bandunda yo na liaka na mikolo nyonso pembe na moni sikoyo olobaka pe opemaka apema te mwasi ebelisa mobali alobaka apema te mobali aloba te apema te soko ngana manzi mubongo yeba nasi na ye nga leki na yo biloko nini yango yazolobela soko alambi eloko moke régime ama nalingi nde olobaloba mingi te biloko no ya régime tala kutu makambo oyebi ke lobi vraimen kaka lobi nabongisi nanga vraimen baprovision bien steak ya sucre miliki omoni bamiliki ya steak wana bavivre frais bavariété nyonso mpenza po baya kotikela mwasi oyo alingi koya na ndako te sikoyo nga mpe baaffaire ebele babenga nga nazonga awo babenga nga yango mpe nalingi naloba osokomi nango mibale otiki mingata moko soko oza na mwa poso otindelanga mwa eloko obengi ngaye nakoyamba ya oyo eza ya baaffaire ya bino moko ya bino ya famille moko ya baninga nanga babenga makambo oyo azoloba eza suri baseke loso etulelinga kuna na ndako bino ozokufa nzala azwa biloko
ebele makambo ebele nga natekaka biloko donc biloko nana nazoko teka esili baclient bakomo réclame nasoki on abombelaki bino nateki te konso koza fai otela bino moko ekeya te ya nanga komitungisa te komitungisa te nga namoni bapasi nyonso oyo makambo nyonso ezosila kamba nanga eli wa bana na poto wana na Paris mwasi ya Didier na Chikito Mwalaba alobi ozotindelo biye ozokende poto nga azotindelo mokandanga mo nasombi biye nakende vuandisanga na poto prema na mivwanda na ngali po awa nazokomikoka te asemeki kaka nomodonge nazokoka te maladi efanyi mutungisa basi yokana mukuna semeka ngokende atana lelo nazokende nga akenanga problème ni ordonnance ezali ou bien nini oyo ezali disque d'or tata demoiselle yele ordonnance yele ordonnance wana yele ordonnance yo mpe tambola mbango modonge seme toliaki te eloko mpe nalingi naloba yango tolie na biso te fote na yo moko baseke nyonso biloko bebe nasombaki wana mpo na bino vraiment bolingaka kopesanga yo mpe soko mpe totala epai tozonga epai olingaka na yongo te eloko nini ezangi po ata ye azoya kozwa te yo moko tindi bato otie biloko na pusu eyena nalinga yo te papa akufi naza na 7 ans yo bokolinga vraimen yeya na ngai mutu na bokoli biloko mama soko kozwimo eloko famille mobali nazosalisa mobali kutu sa akufa na ye nasika naosalisa bandeko na ye kaka yo mana moi nanga moko pesa tata mwasi na yo nga na kosepela bo atala bamininga na yo bana magasin basalo babiloko ebelebele botekaka na bazandu ozwi mwana yo okotisi na makambo profili ye mwana na onde aza goyigoyi rita ponda uti Paris akongolisi salon de coiffure na benge ya kosa mosalingi te namona ape kisi ya grave grave eza nango te mama azaka babiloko ya mikie namelaka yango soko na meli ogarde yango kasi okokana koya pharmacie pembeni eza polele eza yango mpe petit problème kasi okende yango katata mwasi ntango koya lobi na poko nazakisi ya komela te mama santo nazoya mikolo simnatoliete mosuni batasiala obi napesa molongo molongo osomba asiaka somo tosomba pharmacie ezaka yo mutu osumbaka nga soko yo te na visa mutasiala lelo toliata mosunyebisango bazala mukolo wana ndamokabona na voiture mukolo wana pe ordonnance oyo eyaki yebokilo mutu asombaki bakisi yaye semekopesa pa napesa ngai oyo namoni a naza échange te naza na monnaie te pesaka biso tenga achangeaka tu na biso vila likolo eza petit problème semeki simba nayebi na nsima ya nanga tilika mwi olingaye pa natenga mabe na ye garde ordonnance wana comme ça na oya lobi na poko tobomba ordonnance bomba oya lobi na poko sans problème otoliaka mosunye mokona tinda bino eloko naza nango mpona monoko ezali kaka ndenge wana nzambe na ngai yango naye kopusa na yo nalingi te semene oyo papa na ngai bato bamona bikamwa na yo lokola lelo na poko ezali ouverture nzambe ezala ngai te kote ya ngai nalimwa yo apareke nzambe na ngai esala bikamwa na yo tuse mitema ya bato liloba na kote ekwela na mabele malamu komsa nzambe epesa bana na yo kuraje akoluka tala na kinshasa ndenge bana na yo bakomi bafenea nateya bango pesa bango mpe kuraje soki babimi ata na mwa libanga boye moto na moto asimba bango mwa mike mike komsa bamona na oretour nzambe tika te préparation na yango oyo nazelinga nasa eleka malamu nzambe nazala soki natandi loboko boye oyo bakwei natandi boye 50 bakwei natandi boye 80 bakwei comme ça nzambe bato bamona monene na yo nzambe nayebi te soki seminaire oyo esili nde bakomasisanga lisusu grade mosusu na kati na église oyo nabandaki yango na yo nazali kocontinue yo ozali nzambe oyo apesaka vision mpe apesi provision nzambe azala nzambe tunga bana na yo baye kobanda seminaire bato ya liboso
pasteur tout le monde a biso bien makambo ça nango bien mais na kapo na biso eloko moko de toza boye obai nanga ça souté ça fait longtemps ça souté en tout cas balongola ki na musala ka brusque balongola na musala ngai moko la côté mabondeli pona ba source ya kolongone musasa ke uti wapi mais jusqu'à présent nzamba akisinga eloko moko te yo na epai no po abiki bible obiki union fait la force na epai na yo devso po bondela nga pena bondela pourtant mususu nzamba ko répondre pourtant tout aux amis balé nzamba ko répondre partie no bien partie na ngai akoyi ko sa Maman Nzambe na biso alobi venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos. Amen papa. Alobi lisusu alobi na kotinda bino pate na kati encore. Amen. Ngake bina lobi bible mutu elobia. Tala Yobo. Pasi zuye makasi. Mwasi na ya alobi Yobo tuka Nzambe okufa. Yobo atali alobi je reconnais que mon rédempteur se lèvera au dernier. Nzambe yamoko ayebi. Puis papa nakoyebisa yo mingi te. Mama na banja mama ayebi. Aza moto atelemi na mabondeli. Nga na biso tosalaki na ye campagne. Ezalaki kote ya maluka wana. Okomona penza demo tolo lokola moi. Totie liboko bwe mutu akweli. Alors ezali makambo te ke yo mitungisa. Nzambe yamoko ayebaka. Yo kotinga te mitungisa mituna nde na circonstance oyo Nzambe olingo te ya ngai nini. Na banja Nzambe akosala. Mpona kosukisa ezali totalela mingi te bato ya mokili me totalela Nzambe. Na banja yango wana tobondeli mama otema mpona. Papa, faki bozala mwa likolo. Pasteur, nazala ta boye. Bon, nalembi ishojo mais. Mais oza na bamaladi mpe ebele papa o mpe fo oya nango te. Boni. Mwa babouscule batracasserie routière ya mongongo. Te ngai yo nakotya loboko. Nzambe nasimbi lisusu bana na yo awa balingi bazonga epai na bango. Papa tangu bayaki awa yo moko oyebi yo konimi mbango. Yo lobi le commandant au sol à l'éternel, mettons dans lui notre confiance, il agira. Papa okosala. Nzambe na ngai. Papa oyebi ngai naza moto ya bilobeli ate ngai mosali na yo. Ah Nzambe, merci papa. Amen. Papa. Nzambe atalisi ngai eza mpona mikolo moke. Ah bon? Eza mpona mikolo moke. Mais papa eloko mosusu mpe totalaka makambo ya badimi. Moni soki ozosala mosala soki opesa dimi te conséquence ezalaka te biso olongoli yo mosala wana Nzambe aza kointerpele oyo opesa ye epa paster nalembi moko ekokala na ndako lokola ma poza libondeli ngana soki nazongeleka lelo pa église ekosila mbanga omoni kote ya suka tozolinga totya plafond ngai papa Nzambe asonga yo kozala baproblème minene ebele asunga mpenza eyolinga nango bien boye na telefone papa kolesa minute ebele tuka bokamisa bokende mama tokosola makambo mpe na moni Nzambe ayebinga bien ndenge nalobaka mingi te Parce bon oui d'option kasi fait nos eu d'option oui donc na kengano matali so eloko mapate na koti komela ata eloko ndamba oza na yango te naza na makanisa lokolo oza na yango te eza malamu me papa akiliti soko oyo oyaka mpe na mwa mike kozala bete bato batelemi bazokende kobonza yo te pana papa nadomine na papa merci ndenge nini Nzambe akolongolo mosala te baespoir ebele boye oza mpe na eloko te
vérité na Thierry Levandi na Manu Luvaka wala baza sel contre tout ça non nanda kuna biso bayaki te solo kamwe Tania kwanza mama bini papa kasi yango na kasi papa tininga pe apa mama tele ça papa bina moye te mikolo obike makolo ngozo fimba kaka tension yango na bi ordonnance na pesa kono ya osala mbu bakisi te mama lobo ina yebisa yoka na mjuzo ba na yeba te se ba prière na nganza ba yoka ko bia yoka kati po makolo papa wana ka yebisa no muni onde comité tala ndenge pimbe obiti awa yango moinga na yemba mbango bebe ko sambela kile kina ofo ko sambela na sambela ba tu moi pona bino na sambela tu moi pona bino bozala bien mais surtout yo kutu mutu kutu price kutu ultimate yebisa papa kuna ndo sala moi sikolo binzala mtu lazima na simati mtu lazima na simati ile kina ngai na yebi ono koza mutima ungana za muti ya mama pona bino tala bijuna nzoto le kina ngai oyo kotika ta moko te data bino kata ndao oyo kutu eza combien mulai boy eza ba $350 te kongo teka ngote yebisa yanga te ya batu yo pesa yanga yo te ya batu soki bungi ngamba ofuta ngai ubia zongisa ngo quand même kezo c'est pas mukolo nango Oh, bizarre. Et pourquoi être si méchant comme ça? c'est si méchant c'est faut koyebisa po aza mona mwasi loso nga na zai te imta wa remplacer ngai Malais. Oui, oui. Hygiène fille nous. Attends, on est carabou. Moi, je ne peux pas la condamner comme ça ou le baquet. Non, il dit il est comme ça, il dit nga na kola bongo te nda bandi balia ko defa o jour siko ko defa likambo koyo sani po nda mambo defa akeluka mobali ta mobali wana osila mo keluka su mobali mususu po nini suku se uta wapi na bidefa defa yo bomaka ya bilo na bilo balo kako ya so na lingo ya ça, ça. Oh, le balai pété devant ata yo mo yo avant comment les hommes mariés. Tu sais ce que tu dis malanga me disait à propos de toi. nga kuto ikishita mbeye baki na ngolo longi na zalaka Mais le bon mot de mal. Et tu connais encore et des gens qui ne sont pas encore papa comme na toi. koma yesu ko ndani pe famille na ngeza kati na yesu azali kina masolo bini yete mtolobele Je n'en discontais pas. Mais pas devant yipa yoka sa yipa za mona mwasi ifo yipa yoka yebisa kasi loka no fona chérie, et je suis encore derrière, hein. Disque d'or. Bijou sont au gagner là, yo. Ah, le tu perds la constatation. Et je suis derrière là. naza mangana kenda pe prière Non, faut pas le boulevard à moi. yebisa ozala soko ya oke yo fongoli frigo bibisi sucre soko ya ofongoli chaîne musicale otie bandi olingi otali kuna mona eloko eza siko ekia ekiwa na minute toloba beau-frère ni balongola ye mosala solo besinde eza kosimba mboto otekela biloko na yasi lobi bien lobi kuna mbo oyo mosala soko bovivre ndenge ndeni ndakuti tokoti na préal topardo tokoti na garanti garanti topesa ya tokoti na tokotele ngona kasi bakisa papa na oyebisa papa eloko te oyebisa papa eloko te mama semble koyebonga ngo oza mwana koyebisa papa eloko te eza binini oyebisa papa eloko te mais nzambe osala soki kovai no kaka boye yango mosala ovandi kaka sikoyo ninasali pardon mobali na alingaki na ntongo apasi ntongo bisengo sikoyo ninasali eza viza kala teleki na ngai siko donde na longwe na ndako na ye apa mpe nazongi kaka maboko na makolo kaka mpona kope na ndako ntango ezalaki obai kozonga nango siko ezali anga motema biso koyebana te badelada bapimelako eloko te so obengi delada kuna angleterre osengi eska nazanga bato ebele ya kobenga mais mpona onere mobali na nga nakosenga te nakofanda eza na confiance ya mobali na nga na nzambe oui chéri ani bakenda yaka no pardon pesa mbo ya transport nasenga ndeni moto sinazepela komite aza beau-frère na oyo te eyebisaka yo yebisa ndeni elebikasi nga yebika ngai nazonga na ngai Mais pourquoi tu es sûr que c'est pas ça? Que tu es chez toi? te boni bawa na ndako mpe baozelanga bayebiki na ye mpo nazonga ozande banzali mosusu okende ye biso tokendeni nolingi siko ninasali Ça soit là pour que tu es chez toi. ye visa te kasi mutu olo baza mutu te ebleki nango siko ninasali En fait, vous gâchez quelque chose, hein? Hein? Disque d'or, chérie. Mais ça, tu peux pas les
yango. Oh. Bon comme fin de la simbo. Bon fin na OK. Tout de suite là. C'est quoi? C'est quoi? Comme ça je vais t'accompagner. Oh compagnie wapi tika ye. OK. Bon, tika malamu. Tanya, na kali. Bonne année. Maman, en tout cas, na CP na zo ebati. Ndako wana mbongo kaka ngala tindaki. Maman. Il y a qui ça même na zo boza ta yo. Ah, maman, ndako za kitoko mingi. Donc na oki pasi ba mbongo liboso na zako tindo ba noko bazoso. Basali na ngwelo ko mbongo. Basali na ngo nini? Ebele na mbongo wana bakotindaka. En tout cas, maman, toyokanaka pe baninga bazovanda na banoko na bango baosala makambo malamu. Willy Likai, Moïse Ngolo na banoko na ye makambo emonani. Banoko ya ba Christo. Ba Willy wana ba ina banoko ya malamu. Maman, cette fois-ci, si on a voyagé, mbongo na nge ye kolakisa banoko te. Na mitu na pe ndako banoko ba yebi yango. 8 fois-ci eya baye eya te na moto nga na kobete ya bisolo te. Be bino moko banona ngande lumumba eleka bino banona. Soki pe ya kavantare bayeba yo kwa nayebisaka yo Josko sala keba na famille na tato na yo sala keba soki tato na yo aina se ya mabele po na bandeko na tata una associé na bandeko na ngai wana okomona wa banoko wana yo okumiselaka nga banoko noko soko boyende mama malamu ti bombaka pe mwana na yo eza bafuti mosusu yo na otindelo kaka sa ya pamba yo wana okepa banoko Josko atindaki. Ah maman, ndengo komobomba biso na sepeli nango yebisanga mpo natunaki olobi te banoko bayebi likambo ndako lobako mama yo bino bozakanaka na ngai bino bomonaka ngai ndambo ndenge nga na yawo Josko nga mama na bino mnai matata banoko na bino wana soki na bapantalon te batema na ngai te nani ayana nani awa na Kinshasa likambo nde na otuna banoko oyebisaki bango to oyebisaki bango tolobelanga wi uno nalobi nayebisi bango eloko te nakoba na parabole oyo kate mama ngai naza mwana Kisasa lobelanga mbala moko polele ndenge ya yawa ndako wana yo suki be na libanda okotaki na kati nakoti na kati te si makasi fako ba mama apesa nga fungola na fungola ndako yo webe kokende kota ndako usengi nga fungola ndako wana ndenge ya wana ngai yenga na ekipa na nyoso nasomba bakiti nasomba eloko nyonso ezali ya ndako. C'est vrai mama kaka na mbongo naza kotindela yo kaka na mbongo wana na ya kolia ozosombelanga kaka yango wana mama nayebi te na koloba nini mama vraiment kosakana mama merci mama nayebi kaka kosengo merci encore une fois merci mama zela nazoya mama noko nani wa lingbende yo sakaka lingbende wano ebakaenda oyo na ngai nasomba bakiti ekomi ya yo mama wapi yango pesa tosa dona pesa bona pesa kasiko mama lero na pesa mbongo ke na ngwa yo ni so pa pio signé obi kala yebaka yo na politique metala ngesi na kosa mama ndako wana kokota mana uzele su nini ko mama bato oyo bandoki wana okomona bazaka na bamiso mibale mingi ntango bakomona kaka yo okoti bayebike yo osomba mbongo na nga moko bango bayekoloka nga na ndako na nga oyo tata oyo na bino akufaka na mbongo na yemo nga namoni nabenga tata paster oyo na biso aya asala mabondeli na kati na ndako makila na yesu ezala ceinture ya lopango wana c'est une bonne idée oui ça va aya tout ça là même lobby même ce soir tout ça yango yo pe kokota wana ta basali me fo luka mwasi ya kobala mama ngai ide mwasi ezoya na mti papa d'abord les affaires nasala na bamakambo na oyo naza yango mposa mwasi mama esalanga nini mwasi mwasi ayaka pe mwasi abongi na mobali abongaka na mwasi maba on verra ça plus tard mama
Sanga plaisir wana. Nkwambe ya Nkwambe na yako loba na yo awo yako kende kisasa soki bomone yale moshi ayalo lemo yako toboka lo lemo yana erosion aloba yako kangama boyebisa ye lokola ya bala mwana ya leki na ngai vija asilisa mbo ya libala te yako linga kosilisa mbo ya libala te akamati yo fele akamati biso mo bobe mokolongana kokoma kuna soki ya tene mbongo wana te boyebisa ye ngana yeto olata sapato moko mpe na kokota na kati ya mabenga na ye boyebisa ye palado mpo soki alinga te ngana ya kuna yebisa ye nkana na ngai yalaka jj pado alinga te na sileka. Ah, merci. Merci. Antônio. Eu cacatango mususu soni. Eu cacasoni. Ukuduba na bande. Solwa. Tala. Bino boyeba makamo ya wonko. Boyebi makamo ya wonko ndenge yalaka te. Lokola bokoma na bafone, bokoma na babiloko mususu, boyebi te ba ndenge nini ba nkoko batina malo. Kate bwana kate yokupiaga mkanzi nina njima. Na kate pesa mbeli pesa jelete na kata. Na lubie, makambo yu banda na bandi kupekisa yu penza ya solo wana bodo. Ikambo nini tata? Tika bangu, tika likamuna bangu bakuya kukanga yulo kuna ndoki mwa kubo ina kata fabio. Bakanga ndoki mpona lokumu ya libota na nga kukanga yu ndoki bamona biso mo bobe yo yako sebla na yango mwana mwasi kitoko soko tali ye longi lokula mondele ali bakamata ye ofele ndenge wana batu abiso mo bobe alambelaka mwa bolole na mobali wana aloba mpe balonga te lokula lolemo kemba te alobia yukana yubute nalubi biso tubuti bana te ala tubuti papa na ngai likambo nini oyo mpona nini na balaki yo mpamba na balaki yo mpamba okolu wana sebulwa komeli yo mukanda lobi na yuma langu tika biloko wana tika makamu na bangu bakukipe yo koni boyiko oh yameluta pe ngai tata mobima boyina kanga maboko mpo bato ayali bakipe ngai wana molimo nini molimo ya kimobola sidi ndegwana ipele ya bilango yo ngana salo yo mpona nini mpona lia na bika bali yo totini na interna mbongo na bango il faut wuta kampoto il faut wuta kisasa tuyako lingande lokumu lojetu ya libota yo lojetu wana yali te otabala kampango mpanda okende koyemba ka banzemo na bana mikeba ba yemba banzemo mpo yo molimo ya mwana sila yo nanu nani yemi nzemu molimo ya lokumu ya kivantari ya vanité ngana yemi nzemu ka owangani ngaye uyu ngalu keto uyu owangani mokonzi ya mama nani yote uzakulo benzemu wana wana ngaye yembi yangu seka ngaye nzemu wana yokana yebisodika nzemu wana izangaye te mtu na yemi nkolu wana ngana kukene kusukula nini wana bilamba na mai ngana yebi kutu tena biloku ngana kuyaka kama mama yaya tate nayo kaka maluke tuyuza mukondia ba mama tukulandai uyaya bada wana nzemu tala nangana moni il faut basanje yango nani oya mukonzi te to yaki mukonzi olinga ko yala na ba position na ngai zuwa nani yo loko nini yo yale na yango na yo kajua nzembo wana il faut bayemba yango boye mama luketo yamu nani mukonzi mama luketo yamu bobe aba mama to boma yo lukwana na wapi nzemu wani sende ngwana ya wana uzaku yuko nzemu na ngai sele mama luketo ya mama to boma yo maluketo yo za monela mama mama luketo bala monela kayo yok monela nani mama luketo kababa na yo mama luketo ngana monela kayo
nzembo benga mamari Ye ngabe mkolo na kubengela yo ya mado yo sikoyo luba na misu na yesu yo nzembo wana yembela ke mdelu wana ngai mo kuna sadaki wana na yoki nenga zo yembela nzembo wana yako bebe sa yako komsa yo mutu makasi yako komsa yo mutu makasi nazo mukonze ba mama ko okonza nani akatuka ukukenza ngupete nazo mukonze ba mama ndingi nasadia Oui. Oh. Ah. Fils. Ça c'est une bonne occasion, papa. Ah bon? Ça va? Oui, légèrement ça va. Légèrement ça va, quoi. Papa. Bonne kilo. Et c'est chaque matin, et peut-être vers les après-midi aussi, et s'il n'y a rien à faire, bon. Bongo Koko Nangai, Dania, comme d'habitude. Tu l'as pas vu là des... Non, je ne l'ai pas vu. Dania! Oh, non, ça va. Si elle joue à quoi ça... Non, papa. Non. Oh. J'étais un peu de la paix. Non, viens. Non, Dania, viens. Et pourtant, elle disait qu'elle ne doit pas être loin parce que. Elle est en train de me reposer. Mais voilà. En fait, il y a un dimanche. Ce qu'il a commis à Boye, c'est pour deux problèmes. D'abord, on a annoncé une nouvelle que Maman Nayo a zali ko se plaindre mingi. Depuis un certain temps, tu ne veux plus venir à la maison. Maman no azako se plaindre mingi. Oyebi bien que Yandi Monstre, tu es le seul fils que j'ai ici. Hein? Et pendant un mois, si pas plus, c'est pas normal du tout. Raisonnez non, Pesabiso. Hein? Qu'est-ce que tu vas dire à ta maman? Qu'est-ce qui explique cette absence prolongée? Papa, Quoi? Il y a un problème? Bon, et disons qu'il y a un problème. Je ne sais pas comment écoute, Nanza Papa Nayo, je crois que si tu as un problème, la première personne que tu dois informer, c'est bien moi. Papa, je ne refuse pas. J'ai aussi certaines raisons qui me poussent. Il y a Kobo Mélodie Cabo parce que une fois Yebi. Quelle raison? Tu as tué quelqu'un? Non. Mais alors? Et ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Yann Dimos, vraiment, Osako Kamui Sangai. Moi, je ne peux pas comprendre comment toi, mon fils, tu as un problème. Peut-être que tu vis un drame ici dans ta maison. Et je suis là, Osako Kakoyebi Sangai. Osako Banangai, c'est-à-dire papa, donc finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Yona, moi, c'est peut-être Bozana Matata. Non. Oui, papa. Ah, bonjour, maman. Oui, papa. Ndeni. Bien, oui, Kala. Oui, Nassina commis. Mba na ebisinga oze la prière. Oui. Madame. Madame Jean. Madame Jean Mouké, hein? Il y a un problème? Hein? Oh, mais vas-y. Le problème est ça fait un mois. Ni mobile na yo, ni yo, mon côté, bozoko manandako, maman na bino, azako se plaindre, hein? Papa, tu sais qu'il a une gêne de prière à Kassina, on sait qu'il faut Ah bon? Finalement, il y a un dimanche. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Non, papa, et ce n'est pas un problème conjugal, c'est un problème d'ordre. Nine. Kota. Et professionnel, papa. Então, os amigos. Isso aí, Igor. Bom, dê-me É, dê-me. Ficou bada. Bonjour. Bom. Bino bana bokena ni wala psa di bad. Boya osiri sate. Ya na ka bodo kula na
likambo epolaka te tokofuta mama ben moi malamu ke kaka nayi kotala bango ça fait plus d'un mois bani kokumia biso na ndako te donc ekomi coutume na bino oyebi ke yo vraiment nde na ya papa ameki na mwai te visa okoboya papa na papa azalaka moko na vie ya biso to batata ya mwasi oyebi ke otikeli nga moko charge mama loboko moko esololaka elongi te soki mosapi moko baloba baordonnance donc oyebi ke mwai te baordonnance donc nauteki kuna soki il faut avant-hier tala mama na baordonnance donc natikeli bango mbongo na sur esaka ata ba $150 mpona bakisi plus baordonnance oyo naza yango mpona somba nazwaki mpona somba ya dimos mais qu'est-ce que j'apprends ton beau-père est malade et tu l'abandonnes, tu ne veux même pas lui rendre visite. Moi, papa. Il a fallu que sa soeur aille le quartier qu'il aime bon. Mais qu'est-ce que c'est? Papa, tu as abandonné Bino. Si vous avez les cas pour faire ça, autant on puisse de faire pour faire ça. Pour le moment, nous avons un problème grave. Ni ne moka. Dengue zana na minute. Ni ne moka. Quoi? Yandimos, je comprends maintenant pourquoi Osaï Koko expliquer Ngate. Tu ne travailles plus? Depuis quand? Ça fait maintenant 3 mois. 3 mois? Yandimos, pendant 3 mois, toi mon fils, tu ne travailles pas et tu ne me dis rien. Où est-ce que vous faites un visa nga vraiment tata mwasi na mino nazali na profite na maboko mibale nazosalisa bato ya nzela nazosalisa bato kuto nayebi te vraiment 3 mois bozofuta ndako te baya koyoka soni na quartier ke bozofuta ndako te niasa oyo ya sara musa oyo bato nyonso bayebi
nini mama soki biso boye natili disque d'or kuna réponse te sileki nomutu esalaka no malamu te te mama toza ya biso bien ekapuna tala santé ya papa po ete mpe mikolo ebele yango linda ekapuna tala santé na disque d'or kilo tilibelama ya fufu ya ye eloko boyebi kaka yango wana soko bomoni ya yawa kolia nyonso twekoma mama koto osali malamu ndenge yoyo oyoki nga makambo oyo nazomona na kati ya ndako awa mama soko yote na maladi oyo nga nazobela na banza sinazongisi molimo na nkolo bakolamba biloko na bango moko mama oba biloko ya regime ndenge nga mutu nakoma mutu wa regime ezala ata mwaki regime ezala mwa bazwi ata mwa fufu moke kutu oyo apamba fufu ekwa misusu na regime te papa oza moto ya régime te yobungina makemba régime yango bapesa pimela kone biloko disque d'or tika biso kona biso okende mama ya bino te mafuna biso otomonaki oyemba moto tiema tolia te mama kolekomika na délestage mama bokei tosambela totikana mwada papa okende ya biza boye omoni bo etobudi elo sambo etozonga ndako mama yo explique te siko papa lobi ndenge apika exercice na sido bokomokende mama tuti losambo yo tozalaki apanda na yo moto oyekaka siko siko mondo okende lisusu papa ngana lobi boye margo ozokenda yo ordonnance esakuna mama akisi wana obakomelaka nga wana soko na meli okomona nde nakwanda alobi mwa bien tani makolo vimbi liso ya bisa soko otali nga makolo mwa ete papa liso mikolo vraiment tension ezomata ça va kasi papa tosambela nono papa frère tosambela osambela bien sûr mais fo nazwaka mpe mwana makasi kiso wana kometo osenga epa nzambe atia binguyeli na kati ya kiso wana mpo obika obolandi mpo okosamba mpe mpa nzambe lisusu mpe eza na pouvoir moko te na kati ya nzoto na otukaka natika na maboko ya nzambe seigneur na moment oyo natelemeli milimo malade na kati ya ndako oyo dans le nom puissant de jésus papa nadebi biso tozali satana na kati ya ndako oyo nasengi présence na yo ezala kati na esika oyo nasengi guérison na yo ezali koya papa na ngai seigneur jésus tia kimia kati na ye mokonzi papa tika ete mai na yo bakozala likolo na ye makila na yo bakozala kati na ye dans le nom puissant de jésus christ amen papa botika bien mabiza bako kilo bokokokende bon mulika priere etongo nzoto eya kolemba mama bosali bokei ordonnance yango gaspa biza disque d'or nazongo kaka pena bimisa omba motosoa bakisi kuna alobi ayema ata ndenge ozokende mpenza boye ata mwa eloko otikila ngai te namoni na bokilo na ngai ya yawa nasepeli vraiment kolia komi ya délestage mama ta mabumu ndenge esili nyonso mama tatata mama soko yote nani ma papa ntango ezalaka bayi koya nango koya kotikela bino biso moi toza awa toza na kwasi papa nde eza naza mamu ebele okututa mosusu naokatilo mpona explike bino makambo nini ma nde kutu nazala ko bokilo na bino ndenge aza wana aasuna mosala te mame azalisi balongole mosala depuis kala kutu ordonnance oyo kutu nangi nazozongo kaka mpona soni parce que nde azala pele banyama ebele alongwa mosala kala sika na explike ka bongo te iyo kanga papa aza malade il fallait pas oyebisa yango papa aza malade papa ngana aza mwana yo oyo eyeli yo malade na ye kola kosunga kaka papa mosala ezali nini papa bakisi nango problème te ata kodema mosusu yango epoza oza mwasi okosala yango te okosala yango te ndenge oza wana ata na ntongo te mpona nini mama mama e to ezala
généraux, des maréchaux, les noms des philosophes, des hommes de science, mais le monde est toujours clair. Non, il y a ils appellent cette maison à Bissona Banambour, absolument africain. Il y a mis balai, bon, elle soit pris. D'abord, la raison qui me pousse de venir vraiment faire ça ici, seulement les gens qui sont dedans pour prendre les massacres sont très accueillants. D'accord. Il y avait le tripot. des hommes de science, mais le monde est toujours dans le chaos. Mais le monde parce que Moussa les salles à Marumana n'est sengeli, à qui ils ont toujours chaleureux. Bato nyonso basalaka awa bayamba bato nyonso bien bapesa bato mbote batuni eloko lingi soit na nini kuna biloko olia ou bien na salon awa en tout cas vraiment bakeza chaleureux bakiti kutu ezali wana bayambaka bato bafandi wana toutes les semaines il faut banouveauté na bakasete ezala et puis biloko ya kolia ezouta na Afrique Cameroun République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire mais toza na esengo mingi mpo bato batondaka ebele et puis tozolongola mpe chômage eloko bato babosani tozolongola chômage na Hollande. Après son titre rapide pour le Bénin, voici le frère Taïs Kelele de nouveau sur le marché. Donc, RT Communication du PDG RIFA, la plus grande maison de communication de la communauté congolaise en France, assure l'acheminement de vos envois à Kinshasa, à savoir vos colis, courrier express et autres. La bonne qualité de vos liaisons téléphoniques et autres moyens de communication. Pour le transfert des fonds et diverses aides aux membres de vos familles au pays, aux tarifs défiant toute concurrence. Adressez-vous chez RT Communication du PDG RIFA. Au 250 avenue du Président Wilson, la plaine Saint-Denis. Au 86 avenue du Président Wilson, la plaine Saint-Denis. 53 rue des Cités, Aubervilliers. 16 rue Raspail, Saint-Ouen. 184 avenue Aristide Briand, pavillon sous-bois. Chez RT Communication, satisfaire les clients, c'est notre souci majeur. RT Communication RIFA, Lokumuya Congo. Et Jérémie Parade de la part de Dieu pendant plus de 40 ans. À partir de la mort du roi Josias en 609, le royaume déjà vit une période très troublée. Donc il y a problème, il y a problème. Nzambe na zene loko akoloba na yo te lokola mosali na yo anyati na esika oyo tika te ezala susu occasion oyo kofungola porte na bénédiction entre ye na ngai moma oyo tokotombola susu ndako ya nzambe na yo lingombe ekende liboso bato baya susu ebele koleka mpe bakumisaka yo na bosolo amen ndenge nini yo na yelo oza mosali na nzambe kitisana na motema nsima olobi na ngai oya te oya deja na palpitation na yo pasteur uti musika ça veut dire ndo moninga ana uti mama yemo papa apika crise akufi tazali kongo oyo ina pemba lokola moto yango esi akufi papa keza grave
naza te ni eloko te nde omoni nga naza awa tokuti na docteur mbo docteur asengi papa nakoki te nalonge kitambo makolo ntina kaluka pa frère Patrick Lutumba nakuti ye te natali bonabi te les malheurs atteints la Bible nous dit tangu bayekoli bamoni mbonge tomboli masuwa na mupepe makasi babangi balobi Yesu bokondiramuka tolingi tokufa. Yesu aramuka alobi maitelema pe mbonge esilaki pe bato bafandi na kimia balobi mobikisi abikisi biso. Bible mutelobi yango ngai te. Papa pasteur na contredit Bible te nayebi ke les malheurs atteignent toujours les justes mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Nakopesa kondima na te pasteur pour notre pas frère Patrick Lutumba na kuti te na teli bonga bino kende wat na teli kosha okokende pa ya Yesu Masia donc ouais papa yango na epa ino papa pasteur ozai papa na ngai ana pepe mboka o papa na ngai mama telema papa pasteur telema tofukamela ka Yesu oza musala nzambe mpona fukamela yo papa na ngai na yo papa odefisanga mbongo papa na yo defisanga Biblia elobi bokofukamela soki moke te ata likambo oyo ezali na lola to mpe oyo ezali na se bon blablabla na kombo na Yesu amen bakomi yango awa zonga fanda tozosolola ngai na yo sikoyo yo olingi nga nasala nini pasteur nakimelika repa nzambe pasteur defisanga mbongo defisanga mbongo papa pasteur nateka biloko nyonso papa pasteur neza eloko so oteka te mama wana eza lokolo elinga obetisa ngai mabaku Bible lobi ne vous avancez pas fona lokolo eloko moko eza te eza etuta yo na motema comme soko mona esika ozali eza ya mabe. Ne vous approchez pas de la maison de l'Éternel la main vide. Bible mutekomi yango mama totika biloko wana babonza nini yango ekoti oyo nyonso ezali yo te lokola diake napekisi ye nalobi kotanga monte oyo ezali na kesi te na liboso ya kete amati liboso na altare kuna atangi monte ya mbongo pas même 2 jours yo wana oye donc papa na yo banda maladi na ye kala wana emonaka bonga mabonza te kaka tango batangi yango biloko wana mama kende kosambela te loboko balobi il est l'Éternel Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est pas le médecin des na mapepi na Yesu ndeto bikisa na maladi n'est-ce pas pour les nini yo ngo boya kondi ko tie confiance na mbongo ti mutima na mbongo te papa na ngai te o tie mutima na mbongo tango ye o ko la sanga nini o no sele za bien mo o je tout sanga ba montango za combien il y a 10 000 francs nini 10 000 francs 10 000 francs ya nini monganga mutasengi 10 000 pour nini bamanganga basengaka mbongo ya sifre na te mama loba bakisi ya baloko ezalaka ba 730 francs okoya kosala sommation de 1930 francs comment yokena nini na sifre yo place yango yana ope na zone du matin mbongo wana eza moke 3 dimanche moma yango tozwi 15 000 boyo olingi olia 10 000 wana totika na dimanche moko biloko mosusu bosalaka botala na mofana na liloba na mosala ya nzambe totalela mbongo te totalela nde liloba ya nzambe tanda ngai na biloko
ati nani ile nani la koma yangu la ilambo troisième passé obungi ti otamo ebe tete Yaka papa. 25 mètres jusqu'à là. 25 mètres. 25 mètres, 3 salons. 3 salons. 24 chambres. Bongo bandaka linafundisha kwa una basi mofani. Yoza mutofanya kana bali boso. Ba protocole bato batiaka nga wana tete nga yanga. La ko yakolongola ina ko suspendre. Papa, en tout cas, je suis très fier na makambo masa elingai na mbongo na tindelaki. Nyoso yangai donc zala à l'aise papa. Viens. Papa déjà. Namoni. Njamba sali mama njamba sali boye oiza kaka losambo na ngai ya mercredi njambe na lobaki nje nono na sali njamba sali papa ezali 25 mètres sur 45 sur 45 na sima kuna après ba chambre salon cave eza na se tomatawa premier salon salon yayo Papa Steph, mettez-vous. Pasteur, ndenge mama abengaki yo ngaza mwana ye ndako omoni yango ifale nakota déjà mais mama aboyi enlevé en tout cas naza na confiance ya nzambe na basali na ye ndenge oyo ye osala prière papa nakota déjà na ndako nayebi te poso ngai ezokamusa ngai toza basali na élévation mosusu papa alobi bien sengelaki te akota makanisi na ngai nde wana papa namonaki te mwana akota boye na ndako yaki malamu te tata misala bano bakosala mwana amona moke mosala bakosala misala wana na eza molimo mosantu moto ya kisio eza yo te mpo meme atata ngai na kote obi asalaka diama ai moto na diama papa oza na exemplaire moko wana oui naza na mwanzo misato comme ça zwa yango ezali bon otango na koti namoni molimo moko avimba tolo lokola armoire mama bambuma wana ya diama eza mpa na okuna wana kaka nakundaki yango bokunda ata bibelobi si vous voulez prier si vous voulez prier bokota boyingela na ndako na bino esika ngai tate njambe na ngai naza moto abilopela te bibilelo byango bamokolokolingo te benga ngai abenga yo pe bobenga ngai talo bomba yango kunda yango mama nakundaki yango tata likambo na diama ntango nakoti demo wana namonaki tolo lokola armoire wana c'est vrai wapi papa abandaki azali demo moko aza na normal alesi mpona onde azoyengayenga kaka papa benga na ye tout de suite là na lopango oyo omoi lokola yo tosali générique nga nalingi toya mercredi demo yango atikala lisusu awa lokola ngai nakeboye nakokotinda ta molimo wa distance ozala batelekomande ya molimo okomande molimo wa ye wana abutu papa tokoya mercredi lokola nani servisa se na mabonde kasi mama na intercession tokoya wana lokola ye papa wana babengaka ese na nguya papa no njamba wana mwana mwasi wana na mabondeli po kaka njamba ebenga na ja moto alobela te ayo kanga na komikoloba njamba ko intervenir mabe comme ça mercredi yo toza mokolo vendredi matole na vite dans le mercredi tokotani minute là pasteur
ni crise mokili ezotambola lokola orchestre ebiyokutopesaki mpo baba mokonzi ya bachanger bazali te papa ngai moko ata kote na biso kote na biso nde eza na te kote na biso eza na to ya likolo komisa ngai moko pasteur $200 papa $200 na transport oyo boya na baser équipe ya merci bango tokozwa ata kombi papa pasteur libondeli asuka topanzana na yango nabosana nzambe yo moko omoni mwana na yo evre asali mama na ye aza lokola bamama mosusu te bazalaka omona bapesi paster mbongo boye rendi aye o paster epesa ngai likosa sekesila kaka oyebi ngai davasi mwana na yo aza moto ya bilobe yake na kombo na yesu amema pasteur le jour où mercredi nasala nini mpona bino nani nabomba nini bombango ata ya kokauka comme ça basala mwa eloko te mwa action de grâce action de grâce obombela ngai ata molangi ya sangria ya encore une fois pasteur merci papa ngai motu na kotonda ya boto mama dimanche oyo na kilte ofandi na baya liboso moto akotele biso azali okomi mpe ancien okomi mpaka ya église okomi mama diaconese ngai oui na oyo akopesa bakopesamela ye yo okomi déjà libre motele bien la main qui donne c'est ce qui reçoit amen mamu nalobi yango te libre okomi diaconese merci bon mama potika pasteur mama sala ye pa obi te nayebi nzela papa Jugez-moi, et à côté de la bisoye. Bon la boucaille, jugez-moi, et à côté de la bisoye. Bande konanga, tobanga ngambe, bande konanga, tobanga ngambe. Bana na ngambe, toki mama sumu, bana na ngambe, toki mama sumu. Masumu, eleki mingi, masumu, eleki mingi. Mongongo ya masia ezali koganga boya bino basi ubikisama mongongo ya masia ezali koganga boya bino basi ubikisama kotika kotelengana kotika kotelengana la mukai juge mai eza kotela biso mongongo ya masia ezali koganga boye bino basi bobikisama kotika kotelengana kotika kotelengana mokolo ya suka okobelela okoganga yesu mwana na nzambe ngai oyo nazalaki moyembi koyembelayo yesu mwana na nzambe masia akoloba nayebi yo te moyembi nanga kalisa misala na ntango ya suka okobelela okoganga yesu mwana na nzambe ngai oyo nazalaki pastere kosalelayo yesu mwana na nzambe masia akoloba Oui, entrez. Ah, bien Clémence. Oh, c'est toi qui toquais à la porte. Bonjour. Ah, d'accord. Oh, silence, papa. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ce sont les réalités de la vie, papa. Je peux trouver quelque chose pour... Non, mais dis-moi un peu, bien Clémence. Depuis quand tu te promènes avec des babouches comme ça? Mais depuis que j'ai quitté le boulot, papa. À ce point-là? C'est comme si na tout le chômage dans le milieu. Il y a un peu de papa. Nous comprendre la famille n'a pas papa. N'a pas même ma vie. Banogo nyuso, et bandego nyuso. Na famille maman, na famille na yo. Nanango allez bon ngate. Na tongeli bin ntinda ko papa. Izali et parce que j'étais il y a un atani divino, le beaux amis. Mais j'ai vu papa, Boston na famille nani. Bon nako ba. Il y a un dimanche Elka, et c'est déjà boy. Ska.
Tu n'as pas un problème avec qui que ce soit, n'a qu'à ta famille. Mais les réalités sont là. Réalité, tu ne m'as jamais voulu me dire pour Nanini, balongolo na mosala. Et pire que ça, balongolo na mosala, révoquer yo. Tu n'as même pas voulu porter plainte contre ton patron. Papa, ça cache quelque chose, moi, dans la papa. C'est ça. Tu m'as toujours dit ça. D'abord, comment va la maison? Celui qui m'a vu a vu la maison. Hein? Je reflète directement les réalités qui se passent dans ma maison. Donc tu n'as même plus affaire à repasser et tu viens jusque chez moi avec une chemise non repassée. Non, Lindimos. Tu ne veux pas me dire que... Non, c'est pas vrai. Boni Kokonangai. C'est-à-dire de l'estage. C'est-à-dire nous mangeons tous les jours. Lundi, nous allons aller vers 23h. Avant, maman est au lit. Il faudra le moine à la pompe. Pour lire mon papa, ça bombe foufou. Pour coller ça, mais voilà, pour me lire, il faut tout oser un moine à la. Pour le moine à lire, quel écart. Et tout ça, papa, c'est parce que je suis devenu mais papa, il y a un dimanche. Attends, papa, n'a retraité, n'a pensionné. Avec le peu que je gagne, oh, mais ça me permet de me... Non, Kokonangai. Papa, vous gagnez même le peu, même moi. Mais pourquoi tu n'es pas rentré dans la maison? Cette maison, c'est ta maison. Hein? Aïe, surtout ça na moi quelque chose to pesa. Faut qu'on ait tanya, ça fait des jours aza ko lia te. Baza ko menacer na lopango, famille ya visa. Batundele mukanda il faut to nous aussi ça mbonga liba. Eveline nzawo malanja makwala. Mekufonime. Tata. Tika mwini papa mwana mwasi.
kongo bolole tena kata molango babiere ya mputu ya kumela bilanga te oli alamba ta bilubu te aya kokende kopakola bikanda koko ndako nyonso ma mokonzi bonga kutila Kinshasa nani ya kasiko makamukuru nyonso za kuyeba te mbongo ya bokilwa tindi mbongo bokilwa tindi alonga yo bokilwa tindi mbali afisako atindi takula zakuluba nayo ngai na zamukunzi aba mama ngai luketo oyo zakumuona ngai yarwa yaka kutala mbongo tata yo lengi balisaki mingi mama ayaya mbongo yango atira masiki lukuna mama libaya kutala kaposa mubali te ilokwa mubali kutala kate na yina kukaka malebe ma yoko sa yo za kufinga tata batu na za kulubana yo fuanda kalime sound yo nkaye sara bembangu ko menko na ngai ya yo bakomi wana wa balobi nengime jela kasi fuanda na nutembo ngibungaka jela oyo ha jela mama tubongeze na jela mame yangu na bintu basanyo lelo tukulia binakulu ordonnance wapi unajua wana ordonnance wapi oyo ni oyo jela man Sikoi. Sikubati. Nini kasi? Sirisi papa oyo monkanda papa nkulutu nga papa nkulutu na ye natindi monkanda oyo mpona koyebisa bino papa batasala ayali maladi yango wana soki moyen eyali botindela biso mwa mbongo na mwa sare ya fufu mpona nkisi oyo totindi na ordonnance donc le kamo mosusu mpe ngai mosala ezali lisusu te yango wana omoni na silisi nano mbongo ya libala te limbisa ngai na nkombo ya Yesu soki mpe mwa meya ezali tindela biso na mwa saki ya makala na fufu ngai yani mos silisi oh limisa mbongo limisa nalo mbongo
ombi punga na kuta kina ndaku doki sika wano kamati mbongo koti na pos nukuna ngana yebi kutanga te ubabi kunu baba kama lukuta besa nenu mbongo tika bila kuwa yako loke besa nenu mbongo ngana kuta kina wapi mbongo bachangi na kati oya kukata ngai mosala loketu oya kukata ngai mosala mbongo wani galite pesa ngai mbongo ponga na kuta kina ndaku kuta kina ndaku na kuta kina ndaku kamati mbongo tia na maposi pesa ngai nanu mbongo ko na yebaki Unaweza kumuona na hiyo pamba na yebaki koma lokolo kono na mposa kibo lelumbo kubima lelumbo na kino konji na yo okomi olio sala misale ya malonga te okendeka ko kongola bankanda bisika nkande bacha bina yango mosika oyela nga yango tina monoko ya ndako mama alobi lelumbo kubima ngai yani mosa solo de mwana na ngai pesa ngai mikanda wana lukulu yo na kukanga yo nasa kukene pa monetary kuna za kula tsanga iki makamumba komya kande profiter yo za kumona ngai lukula sop elo kungana moni yango solo yango na yo kina solo profiter kende pa ya makango na yo monetary nani ayebite bamona bino na nse ba nzete nyonso bamona bino na bamai nyonso jamba nani ayebite kubala likambo to za kuyuka ngana yana ngai kubalula te ngana za kukene pa monetary sikoyo na za kukenda tangi na ngai mikanda papa yo zela lelo siko yaya maladi kaka tangi la ngai leki mbata shala maladi ngana usuka wa natena ta mbongo mpona leki na ngai mbata shala muimvikene mbongo mpona baba wana yani mosi mpo baba wana yani mosi ngai na ipa monitaire visa mondele visa akokoka kolia lisusu te visa kufi mibali ya malonga babalisa mwana na mibali ya malonga mibali ya bamoye mibali ya mbongo mpo loposo wane ya loposo ya ntalo dadie mondo awuti mpoto afuti tike ya kobala mwasi ya leki na ngai kaka ngai bakanga ye na nkisi gonano kaka mwana nanga na nkisi wandewe gonano yo komona makambo ngala osala yo gonano nzambe gonano soki nga naliaka na ndako na yo bokanga mwana na ngai mosi na nkisi gonano tolata na yo mokaba moko gonano so mama kukanula mbatuzi msoda domestic msoda wa azaakiali il va voir un peu dans la cuisine s'il peut avoir quelque chose. La femme commence à se plaindre comme ça. Et la situation est grave. Donc maman elle doit sortir comme ça. Et je ne sais pas, elle doit laisser les assiettes vides comment. Puis Daniel. Elle fait des choses auxquelles les classes, l'école, quand même avec et malade, et ça ne te surprend pas. Et mais ça, on a beau papa, ça n'a pas été on a et ce que j'ai changé parce que il s'est passé des tokana ino bomote oyo tokana ino bomote mikolo oyo ozana osala ngano gene mais yo oprie te sikoyo nzambe oyokana ndenge kogene eza kaka te ke no olie te mpona ogene te kogene eza olie te na oprie mpe oyo eza kwa sacrifice mais yo mpona yo olia te oprie te omondiro osambela osa eloko te sikoyo nde ozala ntongo osambela te peut-être tu vas encore m'apprendre. Visa. Vous gênez, vous gênez. Je ne refuse pas. Mais si tu bandes gêne, et depuis quand tu as crise, il y a un anda. Vous comprenez dans mon thé. Il y a un lien à bilo à Kati. Nous avons la téléstar. La linda, la tigre yondambo, yendambo. Donc, une fois, il y a plus de monde qui a un bon, et j'étais là en train d'expliquer à l'enfant pourquoi je suis réchauffé. Il y a petit pour me poser des problèmes, il y a gêne. Naza déjà n'a qu'à ta gêne. Si tu ne le sais pas. Nazo lia monter ta gêne forcée. Il y a au moins prié. Bible dit, ce moment je n'ai pas prié. Et puis je n'ai prié pour tomber par ma tentation. Oyoki,
Bible de lobby, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tant que vous avez persévéré comme une souka, comme on a katika tout ça ni au kati. Orobika ndeni, biyano no uzwandenge nini. Ozomote? Maman. Eh papa. Oh. Ba problème nazo leka na famille na bino. Chaque fois, papa leki na yobodo. Ba foni. Eba foni. Ni stuka parce que naza mutu ya na ko mutu mobola lelo. Yo comprendre que eza ba tentation moni satana. Eza ba tentation pour comprendre. Papa ni depuis kala atako shoté, kala lo tao show. Il faut comprendre ngo pour so na molimo na miso penda molimo pisto mona miso molimo, mais le moni, mais le comprendre siko. Bizarre. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez mis ce molimo. Mais molimo on est touché même bande ko bazana poto kuna ba famille nga wana ba connaissance, ba tindela biso ta biloko e ko sunga biso. Roli ki ko matindela kiote. Nani? Roli ki ko matindela kiote. Atindaka te. Atindaka. Au moins pour chanti louer ya muto akanisa kinga kutu et la fois passée to foto moi na minera pas. Conseil na pesoko papa. Ko pesa confiance pas muto mukilité, pour muto mukilité un jour décevoir no ka yo. Déjà na pesa ka confiance na yo pas nza pour nza me décevoir ta jour morté. C'est tout. Et c'est là visa. Et c'est pour na ba jeune mais na éviter réponse ngi za ndenge. Pour nza manga mona banzalo to lala ngana yo wa. Ni lo monte zo ya. Et comme il peut même papa. Non. Comme il peut même. Tout ça c'est ta maman. Eux doivent gêner, to contribuer gêner. Donc pour moi déclarer un bon au pédale na ngai moi na ngai ba ndeko. Pour moi déclarer un bon na age na o. Visa. Aujourd'hui, pas question de gêne. Moi je vais prendre de l'eau. Papa to gêner ko zo mai té. Ko zo mai yo ndo za no bebsa ma. Non. Ko bebsa. Yo gêner, Dieu va te voir, il va me voir à travers calamité, réponse nous a calamité. Et ça calamité. Ah. C'est rien. Sur la Bible, nous sommes ainsi d'intimité. Papa, ngai posa na ngeza misala na nga etambola très bien. Ape kotambola. Nayebi te lokola na kutai na yo pasteur. Il faut nasala ndenge nini mpo misala na nga nyonso ezalama en ordre. Papa, ngai naza moto abilobela te. Malachi 3:10 elobi. Opusana ndako na nzambe maboko pamba te. Faiblesse ya nzambe ndimi. Po mama ayebi na suka wana kake moko ebeta keleki bakake moko perdi. Ekati litoro na katikati. Na comprendre que diable azolinga abundisa ngai lokola moli yo oye na église. Tala kaka tozalaki na yo vendredi, samedi kake moko perdi kati matoro. Ememi yango charge eke kokweya na lupango bavase oyo ata mwana ya moke azalaki te soki mwana azalaki wana mikati nzambe kaka mwana opendangai nazoumela moseka yango boye ntango mosusu ana mabondeli na ndako mosusu non bango banda bazwani ye na frere papi tala meme ata ntango ozosambela senga nzambe azala no lokola nzambe na daniel nzambe na daniel azalaki na ye ntango bakangi ye ntango bazokende na ye na libulu ya moto nzambe azalaki na ye baboke na libulu ya bankosi nzambe azalaki kosengaka te nzambe azala no lokola azalaki na bakanja nzambe atikaki asufrire nano nsima abebikisa ye nzambe akomplike bango lokola bakomi kokende kozwa eglise basalaka banzonzingi bakendaka kosambelela bato maladi na hopitali baliaka mwa badifra ya mabonza bango nzambe akusala na bango lokola asalaki na bakanja fimbu liboso pasi liboso nsima ye na guérison mpe okufi
nde inani Jacob azwa kama pambo ya nje kuna yako na tukenze mko na sala msala boso bi batu boso mama wana jamu kama boso yenga zo neglige wana muri mu musanto ko kuma ye akei kuluka ko muri mu musanto pe Ndako njamba zo ya kishangaa azui voiture batimu be azui voiture akoti na kati baza na kati baza kata na liboso bafandi ye na mwasi na ye mire na nsima bafandi na ye ngambesa yo asoba na mwasi na ye mama Adeline nzambe papa nalingi koloba te papa na za mutu abilobela te oyebi ngai mwana na yo nzambe mungola mandina papa ondo ya bakasi bakei na agence bango wana liboso ya agence nzambe na koloba te papa oyebi ngai mwana na yo nzambe nzambe akoti na agence akoti na agence moko bakomi ya likolo bakomi frère international balingi batika mbongo bakoti batika mbongo bapesi mokolo zera mwana ernest kuti na jean akomi monta nzambe abongisi bayekri nzambe abongisi bayekri mama esika wana batiaki molimo akomela mbongo sika mona akomi boye atali ngai batiaki wapi nanda papa longola ya moko papa longola oyo eza bamaloba eza ya molimo verse bapesi ngai mpa nzambe na bongisi batiaki yango wapi te otonga eglise nalongoli ye lemo wana nde alingaka pekisa yo opesa mbongo te ototonga eglise nzambe ntango atalisi nga alobi kende na verse me verse yango ntango nakoti boye nabungi yango monaki mwa frein wana baye ntango na frein nati wana papa tonga eglise nzambe apesi vision provision epa na yo vision epa na nga provision epa na yo antuka namoni papa oyo akotongisa bino ate na pongi ngai moko nzambe ayebi ngai naza moto ya bilobela te omoni nzambe alingai kutu naloba nayebisi nzambe naloba ata biloba mwana na ngai eloko eza susu te papa bakoya na nzela moko kozonga na nzela ngai te moto nalobi yango namoni akomi okende moya
po ye moto akopambola maboyinga nyonso oyo po andimi asala mosala nayo papa baba ya nsima sanzango atya bakiti ape papa bakotonga ye na eglise amona bango bayakoyebisa ngai oyo bakopekisa ye apesa ya mosala na yo mbongo papa ayebite nzela ya kokoma epai na ngai eza pembeni awa me nayebi te papa oyo avana bimao akolowa express mpo na ngai na nkombo na yesu amen. Mama yo nzela ya makolo eza na ngoti ngai nakoza motuka kuna na te yo zwa ya makolo kota kaka mpona obemba bana yo papa antukotikana na ye merci beaucoup merci. yango nde moto ekani yo matoyi toni na ya kobenga yo loba te naza kolia loba naza koyoka toya mikolo masala mosusu kotika yango banda toya bomwana tala na malembe na bolembo bimisala elamba na ngai epai obombi lamba oyo kana yawo ngai nabombi lamba na ye muni makambo yango nafwandi na ngai yawa papa nga la kuswana te ngai nazwi bilamba na yo na kindoki lukaka kisibutila ka bilamba na loketo lobi na butu osepelaki te ntango nga nayebisaki yo na ya kokita lisasa mpona kokende kokangela ya mosi epi natala aleki na nga ndenge kende na yo te kende ngai munatindi yo na ukende te kende na yo loketo amuntu asa kulia na ye napusa kulia ifu donc yo mpenza na mpe na yo donc kolia eleki mobali na yo na valeur na kulia yo kasi na botuli yo bana bani beli na botuli koki sikoyo dingini na sala na tiji komi ngonga na ngai ya kulia yango bana wana baliaka kutu malonga te bana yo mama omela bana nyonso santé na nga mobali na yo omela nga santé mpo yoka koliaka ekomi bana mpo bayala bien il faut bakende konze na kisasa ou bien il faut tina bango na mpoto epai ya bandeko mama nini wa banu yangai basai isika bandeko te basai kuna epai ya bamama ya turusi kuna bamelani basa kubokula bango malamu alors oyo interna basai isika ya pasi oyo interna omonaka ndenge bamamelo bayaka kotuna awa soki bana wana baliaka balingaka baya konse bamama ya saturusi basana mbongo na bango bongo ngana kokende eloko nini kutungisaka bana kaka natunaka mbongo kodistraire nga te na ya koloba na yo oyoki makambo na ya kokende yali makambo ya bomoi nga na ya mokonzi ya famille yo okanisi mpona bingbele na yo wana ubia soko kanga bilamba nde na kokende te ate lamba moko na kokende ekoma nsolo ya mampeka te na kokende malamu juge mai eza kodela biso bona bukai juge mai eza kodela biso bandeko nanga tobanga nzambe bandeko nanga tobanga nzambe bana na nzambe tokima masumu bana na nzambe tokima masumu eleki mingi masumu eleki mingi
kama kaka komi tumsaidie Bye awa. Pasteur nani apakalo Non ba comité. bazalaki wana mama tozeli yo mingi tellement badésespéraki ke oyesu te bazo Est-ce que basembelaki? basambelaki wi yo nde sero osambelaka mingi Bengai. ebanda mokema mosambela ntango eza tellement bakomisi yo trop nayebi priere oyo eza efficace makasi Merci Seigneur pour la lumière. Nzambe na commission pe na tanje ko kusina katolika o nzambe. Yo die ke pa no azar ezali te papa na ngai. Papa tala mwana na wo mokonzi. Aluki marabu te nzambe ola bakashinda bakashuka. Papa aluki nganga kisi te nzambe epa basali na yo Seigneur Jésus. Na tango oyo Seigneur Jésus. Na yo kotika ba projet na onyo ste pa et pas oh ola bakashinda bakashuka. Seigneur na bebisi nyonso tu nzambe ozali amonisa ata nayebi koprépare mpo na vie ya mwana mobali oyo Seigneur Jésus na bebisi nyonso tu monisa ata yebi préparé Seigneur mpo na baprojet na ye nzambe na telemi oyo naboki oyo bisika bikauka dans le nom puissant de Jésus Seigneur Jésus tika ete amona nguya na yo kati na ye Seigneur Jésus miracle na yo bakosala makati na ye yo ozali nzambe yo oyebi osalaka epa baoyo bao bayaka epai na yo Seigneur Jésus sala na kati ya mwana mobali oyo nzambe masengi présence na yo kati na ye Seigneur na telemi oyo ozali ya blocage nzambe na kati ya bomoi na ye na telemi ozali ya freinage na kati ya bomoi na yo nzambe nabwaki yango bisika bikauka na kokola bakashinda bakashura bakashinda bakashura bakashinda oh merci Seigneur Jésus merci mpo ozali nzambe oyo yanolaka bana na yo nzambe merci mpo ozali nzambe oyo osalaka merci Seigneur Jésus oh Seigneur Jésus merci Père l'éternel amen amen nzambe adina ye soki merci Seigneur mosala oyo osala oza momekano ebele momekano eza mingi na kati ya mosala oyo osala mais eloko osenga na yo pesa confiance na yo epai na yo kotala moto ya mokili te kotala mpe bozwa moto mosusu te yo otala bozwi na yo na confiance na yo pesa mo epai ya nzambe epuis secret moko na ngai yebi soki mpo ozwa na mokili ozala bien na mokili il faut sepelaka bozwa baninga kosepelaka bozwi na yo moko te sepeli baninga mosusu bazwa nasi omonaki nzambe amen nakozwa mai omerci Sœur, mai ou bien la mémologie? C'est ça comme ça. Papa, Fanda. Oui, pardon. Et puis, awa mbwazati. Nasepela mingi oyaka de temps à autre oyaka koaffermir ngai nakola mpe mama nakoma lokola yo esemboloma même si tosanganaka mardi na 18h vendredi na 18h namemela paster non non paster esazoki ye oyo ezaka $100 mama ofuti transport ozwi mwa secret c'est tout hein? ya ngai ya transport oui transport mama na mwa quelque chose hein? C'est pas l'heure. Merci papa. Ça va.
papier au bébé, papa. Merci. Bonne année. Merci. Bon, Bamasa, Balvier, Bafanatique. Na papier lengi te point. Ah, zeno ntizo sona chef na